Zandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke viens dans mon port mokonzi Koffi Olomide les jeunes patos Ornella Yowa Kabongo JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto Mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Bandeko osala ko ya leçon na ba famille te. Na yeka nde na loba ba makambo na sina beta sete na sina loba batabwanya bayebi soda ya poto ngai nazalaka plus na ba émission éducative que ba émission oyo ya pambala ba émission oyo ya mafinga ba émission ya barando. Mais malheureusement place ba congolais balingi yango wana. Place ba congolais balingi yango wana. Alors ngai lelo na osatake na ba parents congolais. Mais mingi na beta basete na ba maman. Soki na lobi ba maman c'est parce que ba maman bazali mitu ya train na kata bandako. Ba maman nde bino botika la mingi na bana boyebi oyo elekaka na ndako na bana surtout oya basi et na bana oya mibali. Ba maman bino boyebi nini oyo to kanango posa ya kolia na ndako. Ba maman boyebi ko batela ndako. Boyebi ko sala ba soin ya ndako. Ba maman bomemaka biso 9 mois na libumu. Tant bokinda ko bota la vie ou la mort. Ba maman mingi batika mokili oyo ya se kaka pona ko bota. Boyebi. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Une femme sage bâtit sa maison. Bandeko na ngai so na lobaka bongo c'est parce que naza conscient que ba maman bozana ebele ya ko jouer na kati ya ba vie na biso na ba couple na ba famille na nzela na ba école na misala na ba vie na biso ya tous les jours ba maman bozali toujours na rôle à jouer. Soki na telemelaka bino ba maman c'est tout simplement parce que bozoba ekoti makasi na ba maman. Tout simplement ba maman lelo bo mona na ba fête ndenge bana na bino bazolata. Ba maman mususu baza ya mayele baza kotala bana bango babite mwana ngai elateli oyo eza malamu te. Nalingi obongisa. Mais ba maman mingi oto benga ba maman insensé ya ba bololé ya ba zoba oyo baza ba fanatique oyo baza ya ba sentiment ya ba émotion mwana ya tiki nzoto nyonso libanda na feti mama azokomisa omoni mwana nga haki toko omoni yene nga lati omoni nzoto na kolela ngo mbongo boniko do yo lela mwana mbongo il faut tika nzoto na libanda yango bozomona bana mingi lelo baza ko violer bango facilement na bandako na ba papa gigolo parce que ba mama bozotika bana balata bilata lata. Na ko critiquer famille mon côté na ko loba par rapport ya message oyo mwana biso a lobby yango epesinga ibwania mayele na loba. Mais avant tout que ne musika to ka message oyo
Na kosenga na bino bandeko, bo s'abonner. Ba mama, bo s'abonner, soudan na bino ya mikili. Oyo atelemelaka bino, oui, certes, mais ayaka peka kosunga bino. Ayaka peka kokotela bino. Alingi bino mingi. Na mwana mama Lufungula, oyo papa Lia, mwana Besingombe, mwana Académie des Beaux-Arts, na lingi bino mingi. Mama Amina Isako, Bambote siko zali na kati ya Hollande. Alors, bandeko na ngai na kopesa mbote rapidement na sponsor officiel ya JDK Mopao mokonzi soda ya poto, Salon Micha, coiffure et beauté, 27 000 Évreux, La Madeleine, place Kennedy. Nina Exotique boutique na Arpajon na 91 na département ya Essonne, bambote na yo siko zali. Na pesi boutique exotique, il y a les grands boss John. Na kombo ya Mama Africa na place PCR na Madeleine. Et puis na kobosa na te toujours na Pointe azanga raté la première tant que Michel Koti azawana mère double. Maman na ngai mère double oya losako maman ya Mbingazol motema ya mon capitaine Vieux Souza, naïbi ki botika ka soda ya potote bozalaka toujours wana bolanda émission nyonso. En tout cas, nzambe alola apambola bino na kobakisa na kulutu na ngai ya le grand conseiller sagesse nde makambo na intelligence evandi bien nanga Gentini Efonja na mboka ya Suède ba mbote siko zali peselanga mama ba bizu ebele. Nalobaki na kolobaka kaka yebisaka mama na lingaka ye kaka mingi. Alors aiko maneno motema ya mama Hortense na deka na mboka Danemark. Mon frère, merci. Yo tika kasoda ya potote, merci na soutien. Et na kobakisa papa André Pedro Mompaka na kati ya ville ya Mantes la ville, tout près à Mantes-la-Jolie, dans 78, les Yvelines, Nzambe Apambola yo, en tout cas, merci beaucoup. Et Bendele Ekweyate, Nakati Léman, dans 72, le président, bienvenue, Bianco, Yayo Angwana, Bambote Yasoda Poto, sans oublier Anita Molenbeek, Yabanita, bisous et belé, merci, na encouragement, na conseil, merci na nyonso nzambe ya lola apambola yo na PCP les justiciers di Janon Fitu mwana ya Cologne na kati ya Bundes Allemagne mokonzi ya Bundes na kati ya Cologne les justiciers di Janon Fitu bambote no yango na ya soda ya poto. Alors ba mama na ngai toyeba kovanda na bana toyeba kobongisa bana mingi lelo oyo baro tambwa na ba poussette sur poussette parce que biso tozoyeba kovanda na bana te tozoyeba kosoa na bana te mais biso wana na lobiza banani eza bino ba mama biso ba papa tokendaka mingi musala nayebi ke musala ekoma ya papa na mama bakoma kokende misala mais toyebaka ke papa mingi azalaka na ndako te musala mingi ya mingi eza ya bino ba mama oyeba kovanda na bana boyeba kosololaka na bana mpona koevite ba drame mpona koevite mabe mpona koevite ba viol mpona koevite makambo ebele bana bayeba kolata mwana alandaka oyo mama azosala surtout mwana ya mwasi bamama na ngai bobongisa toyoka nanu mwana na biso makambo nini alobi conseil ni apesi et puis après tokende na développement analyse et puis tokende koshite tolanda. J'ai quelque chose à dire aux enfants qui viennent d'Afrique. Lorsque vous partez à l'école, il y a des personnes qui vous posent des tas de questions. Comme par exemple, est-ce que maman est gentille? Est-ce que maman tape à la maison? Alors qu'un enfant ne peut pas tout dire à un étranger. Souvent, nous les enfants, on est obligés de mentir parce qu'ils nous chouchoutent trop. Souvent, ils nous posent tellement de questions quand ils disent trop de bêtises.
C'est vrai, les enfants disent la vérité, mais mentent des fois et disent beaucoup de bêtises. Je suis un enfant et je vous dis que ces personnes-là ne sont pas des gens à qui il faut s'adresser. Parce qu'ils vont tout simplement te séparer de ta mère et de ton père. Même si tes parents n'ont rien fait, ils vont quand même te séparer de tes parents. Et au final, tu seras dans un endroit avec des enfants qui vont raconter beaucoup de choses comme toi. Et là-bas, vous serez des enfants loin de leurs parents. Que ces personnes-là vont dormir avec leur famille, leurs enfants auprès d'eux. Et toi, tu n'auras pas ta maman, ni ton papa. Réfléchissez à 2 fois avant de dire des choses aux gens, surtout les enfants qui viennent d'Afrique. Car en Europe, c'est une autre éducation. On a une meilleure qualité de vie en Europe, mais la meilleure éducation, c'est en Afrique. C'est hier des valeurs africaines que ma mère m'inculque. Elle m'explique beaucoup de choses positives et négatives en Afrique, et aussi les choses positives et négatives en Europe. Je ne suis pas contre la protection des enfants. Je suis pour la protection des enfants. Sauf que la protection en Europe exagère trop. Je dénoncerai si jamais j'avais des violences sur le corps. Mais jamais parce que maman m'a grondé pour une chose que je ne devais pas faire. Et que parce que je suis trop fâchée. Je me retrouve à raconter des choses à l'école. Pour que je sois séparée d'elle après. Pas parce qu'ils vous grondent quelquefois, alors qu'en réalité, ils sont très gentils avec vous. Ne soyons pas ingrats envers nos parents qui ont sacrifié leur vie pour nous donner une meilleure vie. Bravo aux femmes qui font tout pour leur enfant, pour la réussite de leur enfant. Moi, j'aime ma maman. Aimez vos mamans et vos parents. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Bandeko na ngai Bolandi. Bolandi mwana ya muke ya mwasi alobi. En Europe, il y a une meilleure qualité de vie au Bapé Sarabiso. Mais une meilleure qualité. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.